Dancing. Yonde mama top eh. Bon maman, na âge na yo. Maman sokri. Osoka ngi da bisaka. Problème. Te zana ibisa yo. Osoka ngi da bisaka. Ko kaka teke yombo tela mutu na wana, na ndego test nzela wana. Ndoko zoka mona mukie. Sikoyo bango ba publier amona idée nini, po esala nini. Depuis na ochangola ngo umeli na ibite soki to solola na ye soki to mona na ta une fois na ibite bon. Toute fois naza légende peut-être ya boy banganga na ibite. C'est ça. En tout cas na nzambete pona iba makambo wana. Na nzambete ekoki kozala nango pe ke garçon wana. Ouais. Alingi na ekaka se faire voir peut-être à mon ndenge YouTube ezokende yekalinga kotamta sala kombo apesa matière sala ngo pe na ba idée na ye moko sans que ezala o ceci cela. Oh je ne sais pas, eloko esalama 8 ans passé oza même pas producteur à film yango elo ni mesali oko publier yango obimisani enkani idée na film ona na comprendre te par rapport à quoi à publier ba image on a évité aga na idée nini na tika poitrine libanda ouais parole la joie na bana mike ba donc miko ba maman ba mana bana ba jeune garçon parole penza mingi mingi o ngana joie mingi tande na carrière manga yango wana sana rien à voir na vie nanga normal wana za vie professionnelle afin de bien hôtel ngande Gabriel eko financer biso on va ina comment eko bimana ba fina nga oyo na zabazaki encadré ya bandumba kwa ya bana moko ya mikia nazo encadré baona kindumba ba missionner la star tozalaki moi ebele ba collègue toujours qui m'a dit c'est ça aussi le problème yangwana est-ce que lelo oyo soki esali ke ba vidéo nde etamboli boye ozomona te que ça peut te salir na parcours na yo surtout. Bon, le problème est que au bâtiment sur mon aura déjà plutôt pas top n'angola n'engé tournement n'angola. Mama, if love is crazy, love is for me. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Voici encore pour un nouveau numéro de votre émission Art en vogue avec toujours l'incroyable qui envoie bonjour à toutes et à tous. De partout vous avez biso na Asie, Océanie, Amérique, Afrique, na ba continent nyonso. En tout cas, nous sommes des cœurs avec vous. Là, j'ai dit un grand merci à Louison Mbala, les grands mannequins, et ce que vous avez en Espagne. Merci aussi na France, Espagne, Wapi, Abetine, Sakasaka. On a bien la combo Mirbe, en tout cas la bouchée du fleuve Congo, et ce que vous avez Bambote Ebele. En tout cas, merci. Na baibuza konda biso na keimba ou encore kuna na Angola et pas wapi Léana la star Azali Dosmi qui en fusika Azali banananga est-ce que vous appelez nous en beauté puis j'en profite encore pas Linda Nzazi Azali nazuba information moko et belé ba benginga makasi depuis Angola balobi en tout cas angolais a koninga na makasi et puis ba ko benganga lisusu na Valengo Mabala depuis France babi le ko mira Kiamvu Angola vraiment ningani makasi na ba image moko oyo et ba chaîne belé ba diffuser na ba page kuna Angola image ya mama top babi mama top et kamusi batu babi mama top azubi mana bana mike mama top akomo joie babi mama top eza ba petite d'ailleurs zoaka toujours bana mike et même bala mike babi en tout cas ngoliza ko ningala. C'est pourquoi bazui ba image moko ya kala oyo asalaki buzoba ya mama top il y a 7 ans passé bazongisi yango balobi que en tout cas mama top trop c'est trop. Voilà pourquoi ngana ye na sali ba recherche par rapport à ba image wana pe par rapport à vie ya mama top Nathalie Nganabi or. Mais artiste Azanani, quand on parle d'un artiste comédien ou d'une artiste comédienne, Azali Moutou incarne la rôle. Bakoko Pesayo ose la rôle ya Moutou ya Liboma. Donc il faut okoma Moutou ya Liboma. Balobi olata lokola ndumba. Il faut olata lokola ndumba. Balobi o incarné rôle un pasteur. Un pasteur lokola ba pasteur protestant. Lokola basango de fola ta lokola basango. Soka ninga serve messe na ye. Toti komona awa dernièrement to mona ki makambo les gars qui na réseaux sociaux ya Omar Kabongo âgé na mille esprit Cardozo. Basalaki mariage batus babi ki en tout cas batali mwasi na mobali batwa confirma ki yango mais ezalaki rôle o ba incarnaki. Bravo à nos artistes et comédiens de sentir que vraiment ces comédiens abiso ba kolisi sous musala bazo compter toujours au kolisa musala na bango quand ezalaki au moins la femme mariée mais à la tabagité. Bon, qu'on célèbre le mariage, au moment où on a officier civil, on a communauté, mais l'élo, on a incarné rôle étant vraiment un officier civil, on a célébré le mariage. Donc, on a tout le monde qui a au Marika Bongo, na mine esprit Cardozo,
Toti comme on appelle récemment encore. Mimika Bongo, la fille de Oufo, a eu qu'on incarné rôle moko ya mariage, il va tous pas que non. Mimika Bongo à Bali. Or c'était du théâtre. A incarné qui rôle. Il y a passé de la foi. Donc en tout cas coup de chapeau na bati comédien na biso bozap me ko évoluer musala kitoko. En tout cas bravo na bati comédien non so bosala musala kitoko makasi mais eloko meminga lelo awa tout panza teke. Théâtre moko bimaka buzo ba mama top. Mama top azaka ko bima na bana mike. Lero bazini ba Gabriel na Londa. Théâtre ça qui rage ya makasi. Batu vraiment ba bengaka théâtre na non mama top kuta zula ka trophée. Du koloko ka ya rôle incarna rôle wana kitoko. Si je me souviens encore, tout le monde qui mama top incarna rôle moko ya locataire. Azaki mobile solution azaki mona muke. Parce que là qui on a vide loin mama Kalunga tout le monde qui modéro bazaki belé bazaki wana na ba gesho bazala kawana mais mama top incarne kaka rôle. Est-ce que ce artiste est comédien ou comédienne incarne rôle ya ndumba comme ndumba. Voilà tout ce benga mama top to yeba qu'est-ce qui se passe na vie ya mama top to linga to yeba vraiment mama top alobi ke yo obimaka mingi na bana mike to benga mama top ameka pe ko éclaircir biso par rapport ya ba dire makam o ezolo ba ma surtout pour na vie na ye to so benga mama top to yeba pièce wana joie qu'on a nini pe ezalaka ndenge nini na pour na rôle oyo ye a jouaka na Angola na mona paré nous le katé mama top to benga ye voilà to zana nous mama top voilà na bengi ye et puis eloko eleki ezake mutu apibi ba biloko wana ba vidéo wana c'était un Hervé Kapesa. Hervé Kapesa ne mutu oui na mona mama top allô. Oui, allô Mira. Bonjour mama top. Bonjour papa, boni Oui. Kala. Oui, Kala moi été aux alliés en direct, il y a émission Art en Vogue na Katia Super Promo. Na suis appel les belé aux alliés ko lobela Sirio que yo bimaka d'habitude au salaka vina yo bimaka toujours na bala mike et puis batu ba lobi mingi na ba page Angola ba publier makasi pe na suis appel na niveau France pe Espagne ba lobi que bazongisi ba filme na yo o jouaka na buzo ba ma top na Angola. Je pense que nazo benga yo en direct émission pona to meka un peu et gêner ôter s'il vous plaît ceux qui na brisqué yo. To nito ça va précision parce que batu ba bengi makasi ba lobi pena ki ma top vi na yo ou maka un peu na ba jeune garçon et puis ba parvenir kozong ça va vidéo wana quand ba vidéo wana ba bazu ba publier ba page ba lobi ezali vi na yo yango est-ce que yo olandi ba vidéo wana to peut-être zo message wana na évité yo toujours informé ngamira na évité oui certainement na buzo ba top yebisa biso na aujourd'hui qu'on a nini. En tout cas, si je ne me trompe pas, déjà 8 ans passés. Ok. 8 ans passés dans la film, naza artiste Mira. Naza artiste rôle nion sur la fait dans la salle. D'abord, rôle dans la salle mini quand on a pendant carrière manga, ils ont des paroles wana. Natika poitrine libanda, parole la jouarana bana mike ba do miko ba mama ba mana bana ba jeune garçon, parole benzami mingi do ngana jouwa mingi tande na carrière manga yango wana sana rien à voir na vie nanga normal wana za vie professionnelle. Donc les gens musala rôle ba petinga ipona incarner. Tout ça la même na ba série awa. Ouais. Pour moi na muta incarner artiste incarner rôle na ye
baza kosambrasane biso batikali bani même na bafilme bamindele est-ce que eza bi na ye normal non eza bi ya mosala bapesi ye rôle naza artiste sikoyo bango bapiblie yango na idée nini mpo esala nini. Est-ce que okokoyeba un type là Hervé Kapesa parce que yene mta publié ki yango na Angola nani Hervé Kapesa boza ba contentieux na ye boza ba problème na Hervé Kapesa kuna na Angola nayebi même pas ye nayoki kombo na ka lelo nayebi te depuis nauti Angola ngo eumeli nayebi te soki tosolola na ye soki tomonana ata une fois nayebi te bon toutefois naza légende peut-être ye akoyebanga nga nayebi ye te c'est ça. Producteur ya film wana ezalaka nani? Nana Takaza voilà. Film wana tango bosalaka yango banani bazalaki ba acteur o bazalaki ba acteur principal na kata film wana à part yo. Nazalaki na Gabriel Boulembo. Ouais. Nazalaki na Raesa pe à son âme. Na joué na Étoile Yolande. Nazalaki na Afan de Star o joué mbal nanga. Ouais. Na jeune garçon moko boiso na Angola pombo ekimi nga ye pa jouaki mobali nanga pe pour jouer na hôtel. Afin de pe na hôtel ngande Gabriel ayeko menacer biso. Mobali na koma yeko bimana ba fille nanga oyo nazalaki encadré ya bandumba kwa ya bana moko ya mikia. Ouais. Nazo encadré ba ona kindumba ba missionner la star. Tozalaki moi ebele ba collecte toujours qui na film wana. Basiana basile adoré pe a joué na film. Donc tozalaki moi bandeko na biso tokendaka baechoka zalai mwana musala na nga na hôtel. C'est ça. Est-ce que na kata film wana bozulaki yango ba prix ou ba trophée? Oui, nazoela yango diplôme du mérite. OK. Ozo ba top na ngola nazoela yango diplôme du mérite. Lelo oyo mutu moko Luzombala depuis Espagne ebisinga bemira na lingaka vraiment ba comédien na biso et puis na monaki na monde ba comédien c'est comme si ils ont divisé en deux. Est-ce que koko salate que ba tie yango ka po ba salir comment ma top c'est comme si qu'ils ali en tout cas na zanzambe te pona yeba makambo wana na zanzambe te et koki kozala nango pe ke garçon wana. Ouais. Alingi na yekaka se faire voir peut-être à mon ndenge YouTube ezokende yeka linga ko tsamto sala kombo après sa matière sala ngo pe na ba idée na ye moko sans que ezala o ceci cela peut-être ye moko linga se faire voir alinga sala peut-être kombo na yebite oh je ne sais pas eloko salama 8 ans passé oza même pas producteur à film ango elo ni mesali o publier ango obimisani ni idée na film ona na comprendre par rapport à quoi à publier ba image on a évité agana idée ni. C'est ça aussi le problème. Il y a est-ce que les lots oyo so qui est saliké ba vidéo de tamboli boye ozomona te que ça peut te salir na parcours na yo surtout. Bon, le problème est que batu ba mona déjà filmé wana. Et la produit na productrice à ma case Nana Takaza za productrice à ma case o batinga so ba mona déjà buzo ba top na Angola ndenge tournament na Angola na mama to pazai na Angola donc et zala nango vidéo ya kate pa ba même si batu ba ko memela on a angle ba okiko memela mais tout le monde mutamaye les nyonso comprendre que les films moko et tournament ça fait longtemps 8 ans passé. Donc on a évité chez nous azana peut-être azana pour ça la bombo peut-être azana pour ça baye mais baroye bayo na produit na yote so Nana Takaza lobi ke a pandela ngo lisusu wana to kuzima puisque ezambongo dima ipa Nana Takaza ouais après ça $2,500 pour na ça ile film wana na Angola donc film yo mto koma kango $500 yo mto koma film wana na koma film $2,500 pour na ça film wana na koma ka film wana nga moko eza inspiration na nga moko. OK, félicitations oui. Merci. Eza inspiration na nga moko. À part wana na sala deuxième film Femme Sage. Ça dépend na Nana Takaza. Na sala pe Femme Sage. OK. Maman to profiter mbala moko tomoni niveau bino ba comédie bokomi ko kendele ni musa na bino en tout cas to bwa kenu ba flair
kalezaki au moins mariage civil beaucoup ça lango beaucoup ça lango formaté bon incarner parole wala mais comme on a si ezake bonimbo ça la mariage civil to mariage vraiment beaucoup soit pena ba figurant ba kozala wana na ba famille ya ba acteur oyo aza ko incarner rôle wana bo misi ba tumelo ko ba famille bo ke pena état civil bo sali pena mariage bo célébrer fête loko la penza fête ya solo to mona ki Cardozo na bango na Omar Kabongo age eleka ki pena ba to mona ko ya solo peut-être ko mona lisusu likamu mususu wa Mimi Kabongo et un mariage mo ka to ça batiso babi ke Mimi Kabongo asali mariage mais ba source to zui ke ezali likamu ko ta ka ba incarner ka ba rôle un mot par rapport à ça. En tout cas, merci puisque au fur et à mesure, toujours là, ouais. Au fur et à mesure, toujours là, toujours nous avons chaque chose à sa place, de façon que tout ça la paix va meilleur en abisso. N'est-ce pas de comme ça là. À part ça, bientôt la paix pour le monde, la paix mariage et abonné, na fini. Ah bon? C'est fini histoire abonné pour le monde, la paix abonné, na fini la Belgique, tu veux vraiment. Louer la salle, donc il n'y a pas de salle, c'est un moment à la voile, donc c'est ça. En tout cas, pour le dit bravo encore à l'artiste, en tout cas, Babylon va vous aider sur ça, la paix qui est tout, et ça la chose, et ça la paix pour métier à pour nous meilleur. Et ça la carte de projet qui m'a dit, on dit beaucoup d'ensemble, on la grâce, nous avons joué la photo, la monnaie et va faire voyager par des photos à jouer. À Ghana Braza, va faire voyager par des Braza. Et donc, parce que c'est bien. Merci beaucoup. Na film pour jouer ou pas belle vie pour jouer? Oui, il y a Bonnet, dans sa grande sœur, il y a Vini. Voilà. Batuba Zelanini surtout na pièce où tu jouer pas belle vie. On va jouer à base de la caca, Moutonamuta tirer les sons pour la que tout le monde est utile. Donc, Moutinho, ça va être utile ma vie. Donc, Nzambe. Azanza basala kana ba façon mais pour minimiser le rapport sur la personne avec handicap yo mona azanga tina non aza utile na société le quoi ngana des grandes sœurs ya fini na boya ki to ngana étoile to boya ki fini abala bonnet pour azana personne avec handicap les sœurs ya monter dans la maboko andam fini azala toujours déterminé à bala montinae et puis à balancier. Donc, si c'est tout le monde qui est inutile dans la société, à la qui est utile, là, des taux naïfs, mais ça va faire pied maillé, à zo ça la mettre, à zo ça la souki, à zo ça la comme tu veux, bateau, monsieur, bazan, les bimba, pour ça la montée là, bien. Voilà. Et ça va s'allier grâce à donc, c'est ça va penser qu'on a roté à Batuké, au final, on a sur le monde, il faut qu'on nous paye. L'opinion dans la maboko, voilà. Voilà, comme Belvi comme un film naie particularité n'est à la côté ni parce que tout le monde a Belvi niveau tourner ba film et belé à la fois yo muto za rappeler pena Belvi et puis surtout autour na mingi kuna famille Bota peut-être biso na ba particularité à Belvi bon moni Belvi musala nae okoma nae eza ya lelo toza ya kala ouais Belgique, pendant étant major du Sadi, il est dans des pouvoirs Belgique. Dans des pouvoirs, il n'est pas major du Sadi. Namona nazaye komona bango bazoko marana ba major, bazaye kozala toujours ensemble ndé bazosa ba histoire. Sina ye moko pe ndenge akoma pe kokoma. Bozo komba ndenge kokoma. Donc comme ça tu donnes un tournage il y a film yango na nekotute na ligne A Belgique. Pardon na ngana tono likambo yo na bosa naka. Yo ndenge ozabo eti oexplika ba film mais namona kona scénario na maboko te. Nyonso tu ograva yango na mutu na yo alobi ya nyonso ezaka na mutu tina je explike nazala nango nyonso na mutu na ndenge nakokende kosala arrangement ya montage okosala nde mosusu tinte episode nyonso kaka mémoire kayebi se kaka bravo mpona mona ko charme na scénario donc ozalaka nango kaka na mutu oza na idée ke première tableau ezosenga boye deuxième tableau de premier épisode ezosuka boye deuxième épisode ebandi boye esuka en tout cas oza félicité donc naloba na ye bongo na félicita ye donc eza eloko oyo motu na motu nzambe apela ye na don na ye
ye ya ye yango wana ndenge ya osala na kunga na kokana ngati na bana ko na sala na kuma buzo ba top na ngola metang na so je na zana scénario na ngana maboko de tableau intel des solo ba tableau intel ça mais na zana ngo toujours na mutu en tout cas bato ba sala rango je sais que azaye mon côté na mona ngo pe bisu c'est pas ya na mona ngo c'est pas na mona ngo pe bisu c'est pas ya da Belleville ya komaka filme ya ye ezalaka na mutu ezalaka kutu na papier te azana bana na ye bakoma bazalaka na basiliki bazalaka mwa ebele wana le bakoma bascénario mais ntango ezaki bokomi na nde de tournage aza na scénario na mutu te pardon aza na scénario na maboko te voilà oya na ngo na motu et comme donc inspiration ezokitaka na mutu yango na posaka ye question abi baerreur ezalaka kati te eza komisa nanga bia bon donc mutu na mutu nzambe apesa ye mayele namona yango mpe fani masuti voilà ok fani masuti azalaki kozotourne aotourne se bino 2 films à la fois boyeba te mais aza nango ka na mutu namona mpe fani masuti na kaye na mutu te donc na kaye na scénario te na tuna mpe donc eza nango kaka don nzambe apesaka na bato antuka bravo na bato nyonso bakomaka bafilme oyo vraiment eza mosala donc oyo nzambe apesa bango soki lelo oyo na minute oyo ndenge oza na ndako miroir mo eza liboso na miroir wana sikoyo Belleville mta liboso na oloba na ye nini surtout azala na miroir na biso kisi na minute oyo miroir moko otala miroir sikoyo omona sikoyo Belleville liboso na yo oloba na ye nini surtout na mosala na ye napeseka mbote alobani. Ok, merci beaucoup Mama Top nde tobengi toyambi en direct na émission na biso surtout bafan na yo bazilani pour Mama Top surtout bafan o balingaka nga o basepelaka na nga o balingaka nga na mosala na nga bazalaka wana nzambe alola pambolaka bango apesa bango kaka bombo molai nde balingaka nga bon nzambe alola pambolaka nga bango c'est ça ana eloko mosusu akoloba te apondelaka mpona bango nzambe abombaka bango akundelaka bango ya butu mpe moi nzambe alomisaka bango Mama Top mpona makambo ebimibimi oyo surtout bapiblie wana moi ete certainement Mama Top supporter biso un peu supporter biso mpona émission osalela ndenga bon tosalaki mpona toluka clarification ya bamakambo bapiblie yo bato na nyonso balandi likambo oyo baretenir nini surtout mpona Mama Top Mama Top elle fait que son boulot donc nasalaka nde mosala na nga mpa mosala na nga maana eloko mosusu te so baopiblie bavideo je sais que bato ya mayele baocomprendre eza eloko ese tournement kala toyebi filme oyo donc c'est un peu ça ezala nango na date te ezala nango na impact te ye moto yango soki garçon yango alingi azwa fixe na nsima filme wana aozwana yango te po eza filme etalamaka donc bato oyo bato bakolosoko balinga basoni bazopangasa bango kaka ke nasalaka nde mosala rien ke mosala naza artiste azalaka na role mpe kapangamaka na role moko non artiste bakoyebisa oza ndoki bakoyebisa oza moyibi bakoyebisa oza paster na yo so joue role ya moyibi ojoue mpo oza artiste eza mosala na yo professionnel eza teke oza moyibi ya solo nono okojoue eza ndoki oza moto akisi oza boye ezosala kaka juste role tosalaka barole yango mpona kolakisa ke eloko oyo ya malamu te eloko eza mabe je crois bien suka nde yango na esika leson eyaka Mama Top adraki bana batimatinde ba Mama Top akoma kobimaka bana mike suka Mama Top esuka ye ndeni bafi yanga basuka ye ndeni na suka nde bisika leson eyaka mpona kolakisa ke eloko eza mabe kosala motika mais bato misusu bazalaka bao mayele te bakomprenaka te baoyeba teke eza teke bakomisa yango vie normal bakomisa yango vie ya solo bon moto aza na compréhension na ye mais na bato ya mayele na esi bango kaka Mama Top azaka artiste asala mosala na ye orange nyonso bakopesa ye ele oblige ya kosala yango puiske atekaka na nzambe te asalaka na biro te mosala neka yango wana aza c'est tout. Ok, Mama Top oleki na kata super promo toyoka mpe oza na chaîne na yo chaîne na yo komona nini babone na yo olobi na bango nini surtout ta mosusu bato mosusu bakolanda na chaîne na yo Mama ni Mama TV eza wana nyonso kosepela asabone na Mama ni Mama TV osala malamu mingi voilà. Ok, merci beaucoup Mama Top likambo alobi ezali
eloko alobi eza te papa nanga. Merci beaucoup. En tout cas, Maman Top azala ki bonga duplex na kati ya émission na biso ya art en vogue to benga ki pour notre ba éclaircissement par rapport à makam oyo ba publier Maman Top balobi ke ba vidéo au bota la vie Maman Top musana ko bimana bana mike bana ba âge na été ba tumusuku ba commentaire balobi ke Maman Top abimana bana ba 25 ans bana ba 30 ans tandis que Maman Top déjà elle a déjà atteint plus de 50 ans ba balobi belé pour Maman Top mais to luka ika to benga ye en direct ye moko a clarifier ngo film wana atuna kona anini boitu kolanda Maman Top eloko esala pas ezali nini. Pourquoi batu tuzo luka to sala mbongo pona konnuire baninga? Pourquoi biso batu oyo ya YouTube soko lingi ozwa mbongo focha titre moko ya mabe enfin que ozwa mbongo o détruire muninga? Est-ce que boyebi combien de personnes oyo to bebisa ba vie na bango? Maman Top a des enfants. Maman Top a ba koko. Maman Top azana bandeko. Bomona ba comédie na biso yo bazaka na babokilo bazaka na basemeki bazaka na makambo belé mais tango to salaka yo muto zu vidéo moko boy ozui tie yango na YouTube tie yango na Facebook tie na page Facebook pono lukaka pona batu batala yo mais tu oublies na kata vidéo do pesa oyo message nyota et après via ba comédien wana ya ndeko yo publier oyebi ba répercussion ne kolanda vie na ye yo fandalaise mo yebi te makamini ozo leka na vie na ye comédien ebele to yebi bazo ba promis série na mabala na bango et puis ba semeki na bango oyebi kama mabala bato ebele ba detuzaka mabala zaka mingi ba semeki na bukilo. Tango ba romona sikoyo kamati vidéo moko boye ya artiste comédienne ou comédien otie yango na YouTube na page Facebook afin que yo ozo ba vie ozo ba mbongo mais tu oublies vie na ye na sima wana tikali ndenge nini. Donc en tout cas bato ne sont pas ba mauvaise intention afin que pour la détruire baninga en tout cas botika yango botika lokola ndeko na biso Blaise siko zali en tout cas loko Hervé ka c'est siko zali en tout cas retirer ba image wana ya Maman Top soko publier qu'on est tension ya mabe en tout cas retirer ba image wana au sali pena malamu te parce que film là ils allaient payer yote ezali ya Nana Takaza donc yene mutu abimisaka mbongo boki koyoka Maman Top alobi ke mbongo abimisaka apesaka $2500 pona koma filme Maman Top coup de chapeau na film komaka film ezali kitoko buzuba Maman Top en tout cas ba comédien na biso nyonso ba koma ba filme bokende liboso botala simate bolanda ba personne à mauvaise intention te en tout cas na kata super promo tozali wana pona toujours ko pesa kabino ba information. Merci aussi à Mimika Bongo incarné rôle wana kitoko, félicitations la fille à ouf ngata batini kingama image wana j'ai tenté à kobenga Mika Bongo mais azalaki vraiment ayamba quitté par après de comment il s'en habité Mimi aza à tournage j'ai vite compris vraiment qu'azaki à tournage il y a passé de la foi de image boitu komona Mimika Bongo asali mariage batumsu balobi ke non Mika Bongo abali mbala poto ya mwana mbala zalaki te c'est pourquoi abombaka ki manene Mika Bongo la fille a ouf abomba mariage na eboy muto nyonso azalaka en public femme public o aza vedette star et bomba maraté donc pour des éclaircissements Mika Bongo félicitations na rôle on a incarné en kitoko Omar Ika Bongo félicitations à toi aussi
na mille esprit Cardozo pour ebma pena ya solo bosa musa kitoko. En tout cas ce qui toya ki kaka ezaki pona to meka ko éclaircir par rapport ya makam oyo ebina réseaux sociaux pona mama top boitiko ka mama top yemoko a éclaircir yango alobi ke ezali ya solo te ki ba rôle oye a incarner qui sont qui acte comédien ata ko incarner rôle il faut incarner bien et maloko la réalité tout le monde a fait de film tout le monde a fait film et ça la rage ya Rambo incarner le rôle est-ce que Rambo réellement avec sauter dans l'hélicoptère puis à quoi ya bongo hein faire ma coulisse ba incarner le rôle nde ba sambrasa na kawana nde ba kusha kawana zaka vrai te ba incarner le rôle. Mais pourquoi pas ma comédien na biso pe le va incarner ba rôle José Baïla Nato sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo ko mate Bazana mbokani bazana France mususa zana Belgique e ko makate oh mais bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango bazana France agence na France eza na Rennes précisément la Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo ya Braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais mérité nanga Angolais bezeli JB Service et les amis baninga mususu c'est normal ba comédien voto obino bomuna wana ba comédien obomuna basa na basi na ndako omona mwasa kwa aza ko s'embrasser bala ko s'embrasser Gingombe ata marié na Melville Futu Baron Gingomba a joué. Est-ce que Melville Futu a le non au point de jouer qui voilà parce que Melville Futu elle aussi c'est une comédienne. Ba incarnaka Baron pasteur patron. Ba incarna toujours Baron. Il est marié. Gesho il est marié. Dacosta marié. Ba comédien il peut ba marié. Ba incarnaka Baron. Pourquoi tu joues vie aux vie scénique na bango to jouer comme ta vie réelle? Non. En tout cas, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien à Katia. Super pour moi. Merci. Papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Tomba mana yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bon sambela yo so bato. Yo kabo senga nanga sambaka basaye. Yo kashije nanga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu. Bisenga senga sangalo na le mibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo. Sama fako, sama fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.